non absonda linga si banga non kima obi non absonda linga kija bilamba si banga non kima yango kima ndako ibanda ezala non de libete la biso noko ya bisaka noni esa ngwa bimana ngai yango sko nga boy yango sko abenga ninga ndako ebisa mama mama bakina tika noko na aselote yango kima ewe libanda via libando ukuta ngondeni kama be na ndeni musu ave bako baki aussi bao musu pe batama be bako aussi bao musu ka ebele ka ndeto za beto musu vierge te po basibi biso etona kifaze beta non basibi no etona ndenge ebela bato na ndenge na butu boko bana bakombe mbali 10 ano sala na ndenge basala moko na ndenge mosusu akoti wana poso avec préservatif poso obanga maladie te obanga ngo te mais obi ke maladie ezala siko osala yango na bacombien elote osala yango na bacombien baprix 10 000 5 000 6 000 wana butu moko obi bacombien mimbali 10 et arrivera pe na butu wana bato pe baviole yo ndeni beta na lisolo musu akanyo baki oviole oti otanga osko en classe 6e oza âge 12 ans vie ozo mener libanda en soi au monde en bien bien tellement bien siko yo posano yani nasenga tana bakonza mboka balukata centre ata mokonzi alukata centre atia biso po tovanda mokonzi nani Fati nani Fati loba papa Fati président na biso ko benge Fati bon papa Fati président na biso de la République démocratique du Congo. OK ozo senga nini na senga lukata centre tovanda to balke bino centre botika mambo lelo so belo na bible na capote oponani bible opona bible poni eza ba réalité bela musunda mako pambolo kana ndela bibana ozibe mo libala bien ozibe mo bikota bio kepo voyager po kepa ta poto tawa na lingaka eloko munene po mubala dobenga eloko muke na okende na ngowai ba position na ba prix na prix position ni na position eza ba prix so lingia boy 10 000 ya 15 000 pesa ya kwanza makolo dobenga eloko mwasi na mwa 20 000 francs izani siko bete la biso linga mibala ya jani basala o ngami balika goro yo soza goro te siko na keno apata yo pe soza umpeka nicho bambi pe tenga na journée tenga na sala émission ya wesani bongo na oka libolo eza tenga na sala émission ya ngana non ngana sala mambo tenga na sala émission ozo comprendre siko na ba buto bana ba mbembale mbongo na bango ka bango ba ya après près ba combien ata bo asa libolo na ngamoko oka pasité pasani dia na misana pasizala atin o traiter ngondene kana sokoli libolo na wana bimi kula mibali babambi mbongo na mabongo na simi mbongo na mabongo na zinjana ki ko envisager otika kopo na tika ndeni nga musala te ngam na kima shebiso bani na yabwe na ya nde otekisa libolo na bambele biso ba fazer ba kuluna bazar siko eko teka kango wana eko teka un jour envisager okoma mère de foyer elo waku dans zaina ba parler kuna raisonnable ko na bana bi malibanda kuna raisonnable ngo suti na ma raisonnable na teka libolo lobi pe na teka libolo eza bon classe classe zelo tina kina wa na bible na capote ponani capote ne ma campagne o kilebe ba pesa ngambo na teki sina pesi lisoko ba bambi banini yo ebikande zala bible na kina wa no wa biso kuda ba pasteur na ba par na ngasko na ndumba obi ozela besoin na boya pardon okini mom se obi no ko se nini noko na biso za pasteur na ba par na ngasko na ndumba na ba par na avantage ki ndumba yani ela mbongoti désavantage zani eza nde mbongo papa ata yo ndengo za bo soki oye na butu bani mwimo mosa lisoko bani bebe yo luka mosa libele telema biso po biso daba udia na mabele telema mabele na biso kwete bani ya na posa na fina na mela ta mwa o se mi ezana na peso koto monya lisoko bani yo pu bambi ezala bongo posa na nga eza otika vi o est-ce kokoki kotika na kokotika te po dana misa soki muto abi aider yo tanga ta classe o chata mesa kokotika ngo wana foza ra fatia olobi fatia président asa la binoni ako luka sele langa ta mwa mesa na bandoteka me mesa na mona raba
perte atalo bana luwa mboko na kiata mboka mwa musika wana so nazanga na mboko na bando tekisa kanya ata nazana mesa no teka bino tekisa kanya mais conseil ni okopesa bana ndako o bazolinga conseil oyo na kopesa bana ndako eza boye soki ba parents ya bino basali bino babota una ba parler boya tote boyo tekisa libolo pa biso non ngai émission na linga conseil ba o bazana ndako baya libanda te il faut baya so ba libanda eza na ben inconvénient makasi libanda eza na ben inconvénient makasi mama na baba nyokola ba honte kasi ba mso dungo ba parler bani ba mama ba nyokola ba ngo bani ba mama ba mbanda ba le bele mama lo ba mabe ya wana o mona bebe soki oza posa ta oya mboka ba lexi dia boyoka so za posa kotomoni bani yaka shebiso to zwayo to beso bibea to kache ba kota na masoko na ba mbane biso be banini ba lié yo na wasiso na guya parler ale ozi guya ki fazer et puis libola fazer za ki kata fazer za la bien jusqu'au fazer on a ibosi ba tika mo zo nga parler za te atena ke parler na zo ka likata yaya papa soko boti mwana est-ce que mwana no kolingaza na vie ozana ngo vraiment azana ngotende ni so na boti mwana mwasi so amoni so na possibilité aider te c'est que mwasi ngape mama ba ona nduma na lekana ba vie o na sana droit ya okende yo sokola kota kulwa akoti kulwa atekisi libolo asombela mbali na tango moi li papa moi pe bien silit bono pexete gouvernement lelo balukela bandumba bashege bafazer ba orphelin misala to ba centre boke novanda po botika na ki ovanda na centre esko basi bangate seigneur yo ba monete ba conseil na peso yoko tatin papa conseil na ndako menga ebiso na tunyo no clair na ki ovanda na centre ateka libolo obi osala nini ateka libolo oteka ngo ndenge nini yani okokotana na mutu andimiki akotana nokubasesha te ya 5 000 wandi na 5 000 wana bosala nde na préservatif ou sans préservatif te 5 000 francs ni ko pe aider osomi mo elamba nokolia noka nalobi bosala na préservatif ou sans préservatif bon na capote ou sans capote na capote oza âge ni 12 ans oza âge nini 12 ans siko na buto bima na bambe de mbali ata 10 obi ata 10 ana basala ndeni o asali tonde betela biso non okofanda na couloir we mususu aye obimina ye apres mususu ntango aye aluka so shida kopere na ye bokoti na ye na se ya basi ano okaka pasi te esalanga mpasi makasi esalako nini esalanga mpasi siko olingika vi opo anini explike biso analinga epoa moyen de vivre nange ezala te yango yaka elesanga ebikisanga okoma ye libanda siko ndenge nini oza nao na 12 betela biso nono nakoma libanda partir ya mama na ngai ok mama salani mama voyage ok papa wana zemi na ngai mizema mama ya biso avoyage ne pe ok yango mama ya biso pa kuma ne okende ba voyage natika na famille na bango ekoma oyi na ngai ok yango babenga na ngai siko ya babenga na kai wana oza ata na contact ya mama libanda tata numéro benga mama eza ta na motu te bongo famille ya papa batikala olakisa ata famille ya papa kote ezala te nayebaka te oyebaka te oyebi komba papa komba papa kuna yebi te bongo komba mboka famille ya papa oyebi yango te sikopusano eza nini na posa nange ezaka naluka ata mama boboti moko boye ya bien asunganga longolanga ata na vie oyo otanga natanga na wana poso osonga classe parce que classe ya avenir ya motu sans classe ovivre te ok tosala boye na bible na kapote opona nini bible opona bible po wani bible parce que bible nde ezani ezala avenir ya motu ya lokwaka ye biki na papier avenir ya motu sa yango na vie ovivre te na société bafingo illettré voilà na vie ya libanda nani adevierge na vie ya libanda wana na vie ya libanda ka fazer nda devierge o betela biso ezalai na ndenge nini ezalaka premier jour nga na kimanda o babengana nga nazanga place olela chien garçon moko azwanga ka tokende olala na ye ndenge asalanga mpe ka mabe na butu nango abengani nga mpe ka le même jour asalaka o mabeni abetaka o to ndeni abimaka nanga par force ndenge nini betela biso ezala ndenge asenga nzoto nanga
nga na boyi asenga nzoto na nga na boyi azwi ndako na akangi. Ok, bozalaki bino baye na ndako na ye. Ok. Ntango akangi ndako ne wana akomi oyesanga peti na nga nde ezanga no kaka tobima parceke so obimi na nga te awa mpe moye mpa obima mpe na ndako esa te azokuta bambanga kutu na nzete na motu na nani na kangama kasanga yango kuta na kangama. Asalaka na makasi? Na makasi vraiment. Oyokaka ndenge? Esalanga pasi. Osenyaka? Nasenyaka kutu makasi papa mo mutu ka azwanga kaka aedanga mpe kaka nazwaka batraitement. Ok. Apres na nsima ozwa batraitement na ngai ne natali sikoyo nasenga baparto mpa biso baboya na bango ozongisa na bango ngai yango nakoma na kaka na vie ya koluka mbongo ongolela kolela teleki ngai liloba moko na mama Denise notre première dame mama ni mama na fondation mama Denise okoyebisa mama ni nakaka naposa kaka sunga ngai mwana ni mama Denise notre première dame naa naposa sunga ngai mwana ni naa naposa kotanga makasi elongo natika kindumba te mpo na mesana makata fort. Tika bo elongo tika kindumba te mpo na natika ngo te banda kala nazalaka we mpo to mesana da makata fort. Olela kindumbe makasi avantage ya kindumbe yani elengi makasi elengi na ndenge nini expliquer biso makate eleki kitoko makasi yo lingaka ya mike to ya minene ya minene na ya mike nyonso olingaka bongo fingaka bacombien nasenga ba 20 ba 10 ba 15000 so 5000 pesa ku volontaire na pesio ku volontaire ndeni ni lisusu ba ku volontaire na ko angwe pa ba boxer comme pe pa bandumba ekoma pa bisochi ku volontaire to botolombo pe na becho ku okay na obeti mutu kundeni no botoliembo ndeni mutu apesombo to chasser oboy chasser na becho ku moko ezolo okay na yaya sachet à préservatif to chasser ou ya chasser ka zo wicho batekela fufu chasser ou ya 08 ba commencer na pe ba passage ndeko nanga mwasi tika boyeko ka ya ngwana sikoyo yo lelo leta soka lobotika kindumba otika banda kala na zaka we non leta lobotika kindumba joyo ou bando tanga ba joyo otika juste la mort ofa kindumba jusqu'à la mort na bible na kapoto opona nini na pona bible na kapoto opona nini capote opona capote pon pona yango nde batelanga bakuna kanisa ko opona bible lelo so ibana obali na babi malibanda lelo ko ipsa baoni baya to batikana na bandako na esa baya ka baya yoka bilengi biso yoka bilengi nini boyoka ya bilengi nini yoka elengi nini yoka libanda ipsa biso no elengi nini ya ba passage pula balabala ezali pula balabala nde kiyanka balabala pona makata ba balabala esala manger ya bala ndako to koka nti o envisage à pose à mère de foyer au balapé na bala na nde naza tana te banda ku bayeba atako siba te inutile malamu nazo ya bafaze bayeba nde basibaka bafaze basala bino nde nini bayebi nde basibaka bo bana ndako bayebi te lote na yoka kute lote kote ebima yaya okotika vio to monteke vio eza mabe papa bomba conseil nono mwanda mna Seigneur Jésus Christ o envisage à l'autre pour bota ata na bota te mafu itali na yaya o envisage à obota na bota mais un jour na bota kaka mwana no peso akomi mbumbe salon ndeni esa ku kitoko ayoka bilenge ngamo mama na ndako yoka na zwa pe bo na Seigneur ba divergent na kindumba to na ndako ba divergent ya kindumba na oyoka ndenge na yoka kitoko makasi yaya kindumba za mabeti kazongi la classe otanga yani otanga na tanga te oyiba ta iloko moko te na chiki na yeba pe lote yaya omonte kindumba za mabe mutu mo boya malamu soka bi azwa otika kindumba utanga balukelu mwa musala otika na tika te na tika na ndeni bino bolinga botikisa na ndeni yo kindumba jis Comment langa chéri li dobi poso obi komo nini chéri li dobi poso kwani kuma mabebo po na simba mibali fort na ndenge ni expliquer biso noni nga mobali so ye na 5000 francs na yo tokoti passage na sibio makasi mo yoki na somo moki mezate mobali na zali kola moi si siko échanger bo ndenge ni te nga bazali ko na ngate po nga mo sibi Seigneur okana kombo na ngate chéri dobi poso Seigneur obaniki nduma na âge ni zambe nanga abandiki ndumba na âge 9 ans na ndenge ni expliquer biso non na bani na âge 9 ans ba divergent na âge 7 ans na minute on na 20 ans na sala ngopo mtasunga azate
Seigneur Jésus-Christ. Bah, des virgons à âge 8 ans. Au bandit Kindumba 9 ans. Eh bah, des virgons qui ont un ndenge ni. Mais là, on a eu quand on na comprendre non. Eh bah, des virgons qui ont un ndenge ni âge wana. Na banda on a âge wana pour mto sunga za kité. Bon papa na maman. Papa na maman bazati. Ba kufa tu ba voyageur. Ba voyageur. Bazala Angola. Bazala Angola, ça attend contact na bango té. En quelque sorte, est-ce que tu nous les as bien yaya? Eza bien pour on a vivre nango, elie sanga, elatanga, et boko la pe moi na moko na zana. Moi na no botana na. Ah, na botaka ki faze amutachanga zema yeba na te, ki faze ka balabala. Tellement wa koti abimi wa dozo e bata na ebi mukolo mon papa te na boteka na balabala. Bote na balabala quelque sorte moi non ça mostomba. Moi si. Elo yepe so ko ndumbe salo na ndi. Oh, même balabala bonga peso na tika ki à vivre ndenga pe la vivre qui est pas ça là ngo quelque part où c'est pleinement on peut azongela pana. Somme to sunanga za amona makambo na osala te pas ça là ngo le banga pe na za na bomo le beso na za te siku. Donc conseiller à moi na noni est-ce que tu as moi no pe na ba prière? On a tiki na ba prière. Est-ce que non no sambela makomo no sambela? Ah ko sambela ba perte ta na mona ngo ba perte ta mam kude ke lukambo na nga elie sanga eboko la nga boso na lukimbo te te ko sambela na olia ndeni. OK, il bete la biso no o prépara ba match no ndeni so ngo ke match na butu. O prépara ndeni o skola ba boti no ndenge nini po ke match. So ke ba match na nga na melabilo na nga lo neti nini. Bombe, OK. Ramadan na melango etanga motivation na balabala. Po ngo pesa kuiti te, pesa ka pigir ma be na balabala na mona kuite partout na kota. Okota ndenge nini. Bete la biso kasi na nzo ya posa na yo ka. Ye cho pigir. Pigir no kuta na mombenga. OK. Mombenga bo era mona nga kaka. Face à ma be. Na ba benga no ba mombenga ndenge nini. Oso mombenga ole kabiso mto banda ko benga ese. Ni bete la biso to iba. So to kena couloir place to lukambo pour la lukambo na kapela. So kena couloir na kuta na ba mombenga. Papa ya kaya ya to solo la. Ya tuninga combien? Après. Ya to komo solo la tuninga combien kuna okota position na ebisie. Opesi 3000 ya kuzu 5000 ya ngamoko. OK. Beto kota bon. Après ya bokoti. Après to koti to bando sala tinga mona matele ponga mataka nde. OK. Ngaba matela ngatinga mata po comme la poso chéri lobby. Donc au sala mamno sans préservatif. Pardon? Au sala sans préservatif. Non sala sans préservatif. Bosso so maladie ya. Non so maladie, tellement so maladie poani. Biso bandumba ba bimisela biso ba pharmacie to ke dans un bon bandumba. Olobi? To ke dans ba kisa bandumba na bon bandumba. Ba pharmacie vous avez. Musu seza ana lokele awa na matete awa. OK dans ba kisi gratuit. Et to ke dans ba kisa ba infection ya sida. Ba kisa ya bali kaka. Tu dans ba kisi. Lelo o songe tika taki ndumba te. Ya tika taki ndumba eza faux copie ya yo ko foti ki mwana. Suna bila tika kindumba siki mto sunganga na moni après tika kindumba. Otanga? Natanga. Oswa classe ni. 5e primaire. 5e nini? Primaire. 5e nini? Primaire. Donc yo ebi secondaire te. Na ebi yango te. Ah Seigneur lelo oyo na Bible na capote opona ni. Na pona capote po yango mte boko langa na bala. Bakombo. Nga kombo nanga Likatador. Pourquoi Likatador? Oposa kombo nanga yo lingeza ndenge. Likatador. Soka edor, le bamba edor, le bomba edor. Donc yo na kosiba oyo ka ndenge. Noka ngo ile tola cha Apona nini? Apo so ngamba diki. Sikoyo olobi na nini Likatador? Alikatador. Alikatador. Uzula komona wa. Nazula komona Kindumba. Kindumba. Autrement kombo na Kindumba. Nazula komona na texte libolo. Texte libolo. Texte libolo. Texte na libolo papa. Oza msala malamu. Msala kitoko makasi. Yo eza musala l'équipe langa na pasi to l'équipe langa na pasi mais mona poto libolo quand on mona ngobeza chirki eza Canada eza poto ko sa jeter libolo musuni eza ichuni papa sikoyo olinga likata muketo munene papa nga linga likata na pene kote tutanga matrice chikata na ye
Si vous avez dit que vous avez dit yo moko linga pe utika la pe na posa eza bon ebite eza bon yo tout aussi ba mo so batiki fatika na posa na ko na journée soko ba sibi o to kande no ka ngoma be makasi ndeza ko ba sibe ngatelo na bituteki na okati mabe makasi bote ba cho sibanga siko bato siba bato sibanga ko combien de coups ba sibinga ku moko akumeli te mutena sali inti bi pe bona ngele kimoto OK siko to beta na lisolo nano pourquoi bon pone musala o poza musala bien na vie première fois tamba déverger cause à non vierge première fois tamba déverger makile bimi na kila ndo batuningo ucho na c'était na école na mimi la manda kuna china sac c'est comme il disait ba sonner récréation na kila pa mbala toboli na enga na zongi na nganda batuningo na kono vidas ya kala na ziba ba copia ka vidas na komi to pa moto na ti classe na claquer ba copia tuningo ba komi na bosani pour les catadérer les kinga tonda comme dans la soif donc yo tika les catana des photos pour mon papa pour maman la baby sangada siko to le baso le lombala obalo amonani emba so bala so sa likata munene pour na mutena ngoti na linga pina mbala tongo sibangi ko tapesa siko to le bela nano makambo ya ba inconvénient ni bozalaka nango ndenge ni botraiter na nzoto na bino na sokola nzoto na la savon citol bateka ngo 3500 na sale la pommade na sale la pommade antigal na sale la ka na mafuta na pakolaka bateka ngo $5. OK vous avez payé ma casse c'est vous a cher on a la cher yo ta pesi ni ba pas bien na cher so muta 3000 so pas non aux hôtels donc ça pas na c'est ya la popora kipaka kokolo bonani poza mbomke Alicatador alisoka edor alibamba edor nous a soukisa tenga na soukisa te nga sala na libona nga ba bakanga mapeta libona nga bazali siko net Balkaza ninga zalaki kuna na 400 vidéo soki lelo ayena Congo pona yo pona nga pona singa pena soza pali kata mnene tatondo sibane chakino atikata tanti olemba ba vidéo alemba ngoko jamais le voir sibe porno peto ko sana biso so lelo bata porno ba yeko contacter mangu ya ba jete vidéo chinira papa biso yebisa bango ba olanda yo papa omoninga ndina awe na ndumba auditeur me mana poto ko tsana faire na pena ya porno pena ya liboro ya mbangu ko sa jete ko buka na tabuka na daka kipa ko yala popo ikate kota kwanja otenga na peso 10 kwanja na se to futa kuzu 2000 habite kuzu 2000 kwanja nga otenga na place nanga to komi na place ne be to komo kende pe to komi na place ne ndengeza na misele pridas na pesa ala tabite mo milata yo mo light sanga ngape na se na lati si to banzi pe passer rapport ta do passer rapport asisi na bika ke ta mso beta tu wana zo mombo pa cha mo bilamba libanda na ta we msusu akote lingai olobi msusu akote loneni boyoka na mutu mo msusu akote loneni ngape na kopati kasika kinga na su copis ezala na ngoto mona ngo peki to kenda ape bu lobaka no yabita zwela na liste ne ba beti ba bonzi no be lobaka mususu bena akote lingai na mo mzoko ngabi seto yoka no passage 20 kwanja tena la 10 kwanja yebe su to ke to banzangu na to banja to silisi na mo abe ya 3e ngabi ngape nani abe na bongi na tega ngape na kope katanika yeba yebo to yoka na ta ya 4e na mona ngo 6 be ngabi te nena boy bopesa na mbongo bino batu misatu après yo tokene na yo yo neni bango comme tout na bapesa na mbongo bapesa na mbongo te bapesa mbongo ndenga bango bapesa mbongo to bimanga no wana viango no matana mikolo baba boya luba matana wana viango mo luka suko o to bandene wana viango o tala libana te bopesa na mbongo na yo kati ngasko asira sanjo kaneza ko lupango ne ebite so bazaki banani so banani ba mo ka bazaki mo ka bakulu na bayanki po bayanki propre ka quel na kulu na bolega ga bosa ikirimo ga la tali be ngabite ba besto meni débat taka momo masaka ba mba ne zuba conséquence na circonstance ni ba niati yo eti na penza ko atika boyeko ba ko bisa wa mwasi na ba akate mana liongo suna nko olobi liongo na nko
Banana no babetu après. Oh. Ah betinga ale akate mana bizelo lokola siso yo ngai. Biso to andunda ali basali alenga anko. Bapesu eloti. Apesinga so eloti. Ngabe na hata suna pasi na mama sami batela. Na mi batela na bona ngalobi na ngai za ninde ali ani akuma mama pene longite. Banjo mana badulia na ndo mona na songi na kumna na pale. Akumna pale mama sa nini bitako to na uchikotala ningi komeni ngabwe. Mketa na mtaki uswangana. Tukanya kuma bejo kandi baza bango ebeli. Ni mo basenga mbongo ka passe na passe. Na nyoso wana. Okotika kindumba te vraiment na nyoso wana. Natika na otika na ngai. Natika na otika na ngai kindumba. Mokotika kan. Ata ndena abo ata siko na otika na donc so na kumba posa ngi kokina otika na ngai. Na ba posa ebele na mboko funa sana na be tanga na famille pauvre funa donc tanga na locataire maman locataire papa locataire. Wana ba posa ebele neti osala neti banini. Na ba posa ebele neti na so bata mo pangu na vanda te. Osomba le pangu wana mo kindumba. Ezala na ngobe. Oyo ka kote nini? Ete la wana. Na yoka kote nini? Na yoka ndenge za ndenge ya yaki mutu malamu. Ndepe wana pa ko ya pa ko za yaza ki mutu mabeme. O wana sikwaza mutu malamu. Yenda bimisi ngai. Okay. Alongola soni. Mwa basela nzambe bayemba. Okay, ko la exception de position na ngo sala na ba montant. Eza wana sikwe ba position ngo ezala na ngo. Wana sikwe za sikoyo ba shwa na ye. Yo sala na to. Yali kama ba shwa ni tamu siyo ya sa de pate mama nga pesa asima. Na zuye na pesa esima. Seba biteke mama pesa nga li wiliki na pesa wiliki. Ona ba gune seba lingambe na deka mabela simba ngala simba bwaka. Na sali yango. Ya sima no la kisana na kiti. Bo pesa no sima. Aka mema zonga nengo zala ki. Soye. O bouger trop. Non la kisana na libaya. La kisana sima no kiti. Na libaya. Mais non la kisaka. Na sima na stopé ça sali makambo. OK. Azi. Seba lingi na wiliki. Na leli na nga wiliki. Wana ba combien bon? Oh, c'est ça va même ka. Wana ba combien? Yeka mbongo ne ka nga bandeke ka 20 000 kwanja. OK. Nga bandeke ka 20 000 kwanja. Est-ce que guna e? Yebe singa mbongo. Yebe fa déclarer guna e. OK. Nga na noteka ya za client. Bandumba boyiba trop. Bo to ibati. Boyiba trop. Ça dépend de nga ibala nga te. Nga za pesa. No popola kuna yo chema bon na poche. Bon, bato zala biso bazana bango meneti nga apart na nga. Na sala na nga ngoti. Nga za kopesi nga mbona nga pina salo makamno ya bien. Yo pe lobi pe oyo luka nga za. Yo liara na mutoki na. Nga lingi na zandeka client na ye. OK, otanga. Natanga. Osoba nchiki. Nasoka na 3e secondaire. Osoba 3e secondaire pas cameraman ko zo musika te benda pembeni zala wana. OK. Osoba classe nini? Nasoka na 3e secondaire. Na bible na kapoto pona nini? Na momone na bino ko pona na prudence. Na pona na prudence mais bible pe sala mama mba bien mais pona na prudence. Pona prudence pour ani. Na pona prudence mbongo te. Mbongo bible za mbongo te. Bible oka banzala. Nganza Seigneur. Nganza Seigneur. Bible yo mo za bible banaka kotanga ngolo baka pasteur wale gane de za tuche mo lito lendi se mo lite mo likanisi mke coach. Ngamo kana zo bible. Ngamo ni na zo kapocha ko motambo tambona na ko za pe copie na ngata tina moyi. Simbe sa nga bien. Avantage ya kindumbe. Avantage ya kindumbe za ozimbongo sombi mo elamba. Uza sopo futela ndako futeli ndaku. Sopo sala pe so mo mafuta. Mo za ka bia po ba sepela no mais to boya nde ba shero bo sa bongo. Net nga bena na kanda na bino makasi. Donc aso la titeni. Tous les soldats chéri nyonso. Ma bena go salo mabe. Des avantages ya kindumba. Des avantages ya kindumba za ba ndene nozo ba sufa ta ba ku. Ko ba nika kiovu mabia. Bete nga ba beta kinga penza. Obi. Ba beta kinga penza. Mais ba kutana pe. OK. Ba zwa ki pe ya bango. Ba zwa ki nini ya. Pe lo na bango. Dilo nini ya 4e ba bango na tumbi ba sena. Bon msama longeza ngote classe na 4 na ngoso ki na texte na ton na zimbo na lié. Ko teki lino ko teki pondundunda épinard toni. Non texte libolo. Ko texte nini? Libolo. Wana ozora ba combien? Ebele pesa mtu kutepe monte bien me pe 5000. 5000 francs congolais kawo. Wana ukindaka nzoto to avec préservatif. Nde sengela nde ya ela. So ya eli nzoto. Tokendela ka bo poso. Kana 5000. Yebisanga ibuki poso sozu maladie. Nzambe moi bien bande mboka ngo ekendele. Sosko se bote moi les nzambe moi ebika batela bisoka. Et moi ebi mama ekendela.
siko na butu moko ndenge bosala mamu na bino ebetela biso nanu opreparaka ndenge nini po bima okende orode betela biso na omelaka na biloko nini opreparaka ndenge eza neti match opreparaka ndenge betela biso nanu so tokomba pokwa nazwi trama na bwaki ata 800 na bwaki so mpe esenga na soko so mpe ma eza esoko so mpe ma eza ngo te eza te nalati bilamba oyo esenga oyo ezala na nalati nabimi na ke so me batrama na banini wana sa bakuti na nga nayeba yango elo te mpasi mpe nayoka yanga te donc tramadol eza neti donc eza neti drogue neti melo modo ebungso me modo elangwe na ngai wana ta mibali baosala ebele oyoka mpasi te nayoka yango elo te siko oyolinga ya mike to ya minene mike poani kandi daya fongama yango boya mike esimba te sale baminene nana pe akoda fovende nakangama wandie so mike nayoka yango elo te namona ndika tosakana olobi namona ndika tosakana donc oyolinga ya minene ana pe en soi oza age nino 16 ans papa na mama na via libanda oyo osalaka balukaka ta te babenda yo ozonga ndako pa so dabaya nde ngai kanda mona mpe bambongo eza te yango asundola nde ngai savina baya opone ebonda monaka nde yakoma na ngai esungaka bango mpe mandako mpe mwa mosu mpe olepe eza te bango mpe yambona na pesi mpe donc papa yebike mwana tekisaka boske tosani mbongo yango ekende ebongo na babutu moko komemaka kombe de mibali nde makasi na ngai ezali na journée nata 5 ata 10 nde nazali makasi na journée nde nasali na nde mpe baoyela osambelaka na nde osambela ya chika otika pone bo nzambe adepute nde osambela nzambe ayebi ne biso te nasambela naka obi nzambe asali nini ayebi biso te wana tu te trompe nzambe ayebi obi so ayebanga balinga tika na bavio bacondition nga alinga te nzambe ayebi nga te oza sur ke nzambe nde atindi yo na vio nasiko mposo atya bambongo bamakoki ezala na bapale nde tomona baya misu ya babosela nde nzambe ayebi bango nde bazala batambola na bakar bajik bani me ngai mpe so mpe nazala bo meme senga koma mpe bavio te lelo ndenge oza boye sio motu moko boye abi azwa yo atangisa yo otika via kindumba tu es sûr ke otika nakoki nango ndima otika me nzoto mpe folinga mpo dala mesa na ngai donc otika te nayebi te ndeka nzambe amemelanga jemima kokonzoni ke je sali de loin soki abi noko abana yelanga mwana na natangisa ye ubia mpe ata mwa mosala moko boye otika viana wande so natake jemima te star préféré nanga wape na atika olobi na atika tanke nani star préféré nanga lela ya foi mwasa pembe musuni take ye na atika na bible na capote oponani capote opona capote pwani yango mute esalanga mpo nazala yango mute esalaka so mbala ye napesi ye nde mbongo ezwama bible naliema te ya bando bandi kindumba babima nao deja na nice eswaka moko osalango deja dana esalako oyoka ndenge moto lelo oyo donc yaya conseil na opesa oyebike kindumba okozwa sida osko tosani oyebike kisa sida ezalaka te batraitement koma yango ozwama so nde traitement no bien obika nao abebiso bazwazwa wana balandi ya traitement nde olandi ya traitement no nde mpe ozalela traitement eprolongeaka kaka ke moto azala en bonne santé mais osukasuka okufa kaka mpo nanga tika kindumba prie nzambe opambola o sikovelingo mpe ya conseil eyaba conseil ekoti te olobi conseil ekoti te conseil nango olingi te ekoti nango te yo conseil ya nani oyoka nayoka ya moto aya avimbisa base totie moral na mpoka tokei ayewa nde conseil nini nayoka oza sio naasi makasi lelo oso nzambe aye na satan baye bum bakiti siko oza sio okota lola bonakota te pwani na makambo nyonso osalisala na sio sio ke nzambe alimbi biso nzambe mo aloba lola mpona biso bato aboye nzambe abasi lola mpona bato abien te mpona bato masumu nde ti babiso nasala partout nakushaka na de mibali so opesinga mbongo bien so opesinga mbongo bien te na okushe na de mibali te wana ezala bacombien partout ezala tobandaka na $100 $70 ok osala siko nde de mibali yango baosala mbala moko to ndenge nini basala yanga mbala moko te ok basala boye tosala boye na partout ok nga mwasi na déshabille bilamba mibali mpe mibale badéshabille bilamba ok baotika mitakala bango mibale na omase biloko na bango ntango na omase biloko na bango so nzoto na bango etelemi so nzoto na bango etelemi na moko nde akobanda kokota moko soki akoti asibi moke abimi mosusu aye asibi moke abimi
ti moko azosimba bongo azosimbanga mabele asalanga caresse oye mpe eloko nde ezalaka ya kotelema. Siko oza mère de combien d'enfants? Naza maman des enfants. Basi to mibale. Mibale. Lobi siko bana no mibale so ba komi ba excuse nga na temba PD salonde. Non, sepela nango te. O sepela nango te quoi? Parce que ya musala son. Oh yo maman zo saliza soni te bo bana bayoka soni ne. Oh. Ya bana nga na kolinga te bana nga baza ba defa nga maman na sala ngo pona conjoncture à vie. So vi na ngeza bien na ko sala ngo te. OK, bon expliquer biso na butu na musala oyo sala na butu boy butu vraiment oko beta combien de mibale. Oh. Ça dépend mimbenga ba okota na couloir ata 50. Makasi na nga kaka. Osala na ba wunda ndenge nini ya. Bon moi sina mbala na ndako basala ande. Non, ebele moi sina mbala zaka na moi si moko mais yo changer oyo. Ba umela te. OK. Mbala ndako umela mais moi mobile o alibanda umela. Bango nyoso ba okota to na okaba misusu ba kotisa na mipende. Epete biso na ezana ndenge nini? Oui. Soko ye na mbongo mke osuka na mipende. Soko ye na mbongo bia okota kati ya libulo. Na mipende nde bosala ndeni. To suki saka na mipende to kanyi mipende ti. Ote loko na okotisi na mipende. Yo bulo okotisi ngo na sexe na biso basi nzoka nde koti na sexe na biso te. Esuki ka na mipende po mipende peza na chaleur nango. Toto moi sino seza na chaleur nango. OK. Ni osala mambo kanga nzoto. Kanga na nzoto te nzamba alikolo. Non nzanda za alikolo oui po bozaka exposer na ba différents milimo ebele bato ebele oui beta dam na bango to kanga nzoto. Na kanga nzoto te wala nde na kanga nzoto te. Pwani. Na yebi ba biloko ba fiebele ba kanga ba nzoto yesko kanga te kwa. Ngasko nga yebi biloko ana te. Yo vanda sko wa yeto sula bo ka vanda wa. Na mwa mwanda. OK wa mwa mwanda. OK. Bete la biso non po okoma lelo ndumba. Ino nini kusaki ovini koma ndumba. Bete la biso non histoire na. Pona koma ndumba mtakomsanga ndumba ya mwasa papa nanga. OK. Yende mtakomsanga ndumba a maltraiter ngai. OK. Ngai baka ki aza mama nanga nzoka ndena âge 14 aye bisanga vérité ane mama nanga ite. Oh mama mobokoli. Azane mama mobokoli. OK. Continue bete la biso lisolo. Nzoka nde ane mama mobokoli. Na mama mobokoli ana tovandaka bien, tovandaka dans les bons mais pona yé tellement ngana za mwana mbanda. Azwaka ngaka mbanda na ye. Nzoka nde ngana na mbanda na ye te. Moi papa pe ayoka ane makambu na ye nyonso alobaka. Asala elo te. Au contraire ba maltraiter ngana ndako. Bazwa baketi kange pa pasteur bakanga ndoki. Na kindoki wana bakanga ndoki na kena na kanga ndoki. Moi sa papa mtari aibisa femme papa na kenga na ndoki. OK baki batiki pa pasteur. Batiki nga na ndako pasteur. Tellement na ndoki na vana na ndako pasteur. Nzoka nde ba pasteur pe kilelo. Balinga omona moi jeune fille ana libela hotel. Alexandre Loboko ne na libele. So na yebisi femme papa moi sa papa. Alexandre non Alexandre Loboko neni pasteur Alexandre Loboko ni. Asimba ngambu malibele. Asimba po sambelela yo. Oui. Asimba tango azosambela nzambe batela mwana oyo ba esprit baaloba ya mabe loboko eleki na libele azofina. Oui. Sona ke yebisa papa andimaka te. Sona ke yebisa mama nga na ndoki. Na ndoki nakomokanga kuna bapasteur balingi baviole ngai seke kindoki adiga makasi. Ya ça ne va pas. C'est que na sirène na makambo ebele ya mabe tellement na mwana mbanda ba famille mama na ba lesanga kindoki. Nga una famille mama na atikala omelisanga libele te, atikala olesanga te, mutamelisanga libele soit disait zaye. Mutalesanga soit disait zaye moi sa papa. Mais lelo akanyoni. Oui, lelo siko akanyinga ndoki. Expliquer biso otanga ba classe. Natanga. Otanga expliquer biso na option nini pe wapi. Natanga na mayoko 1 na kati ya mwanda. Nasuka na 3e pétrochimie. Oyebi pétrochimie te eza na mwanda eza option ya pétrole. Na devi na nga pe na vie na nga nazala na posa na sala hôtesse. Naza aviateur. Siko lelo na se retrouver na Kindumba ata compagnie on pe ya pétrole na sala te. Se retrouver na Kindumba. Na ateka. Nateka libolo. Ngala makata minene ya mike na mona yango bien ti. Mona yango bien te na ndeni. Ya mike ezala kitoko te biso lingana biso ya minene. Ya minene ani sala bino ndeni. Sala biso bien. Bien ndeni.
Oh, bien kaka, Toki Hotel. Ok. Toki Hotel, to beti magoda. Ok. Faisait mon nez de tout aussi plan. On faisait un kit au linga na bisong. Ok, vous avez âge? Na 19 ans. Ok, voilà. Vous savez combien de temps de Kindumba? 2 ans. Combo? Eritiana. Comment nani? Eritiana. Et vous savez la passage na bino, vous savez la prix? Passage na nga na banda ngo $5. Au souka na combien? Asuka soko to sais moi débat. Ok. $10. Ok, ça allait sur sombe la mer. Beti la biso non nous. Et on t'a ko luka boso la non nini. So lukanga te mama ina luka we. Ok. Papa nga te to sa passage $5 so kiti $10. Ok, $10 voilà bossa avec préservatif ou sans préservatif? Na préservatif. Ok, sans préservatif pour bossa là. To sala pi. Wa bossa là na combien? Wa to sala ngona 25 000 francs. Au banga ta maladie te. To banga na biso. Mais ce que ça là sans préservatif pour ni. Ba misu balinga ngote. So yo landa client to yo landa état santé zoto non. Papa biso to lukambo. Bon so mbongo mimi na liwa. Eza bien te? To mila bakisi. Kisi ni no mila. Bakisi za ngo ebeli. Kisi ani? Adoxeza to ba vitamine persona. Dorsi za kisi ani? Za kisi pe longa zemi ape kisi ba infection. Infection et kisi des la kisi monte ou bikisa oui mais moko na liwa. Vous comprenez l'eau non ebiso? Non, yo ko papa. C'est bloqué au kufa na liwa likolambo. Et si ko cop ou ya kindumo soja un jour tika ngo. Na tika nga ngo melelo na internet ozi batu ba sunga biso tende nte to tika ngo. Do le la kindumbe. Makasi. Makasi na ndenge ni avantage ya kindumbe ni. Bete la biso no. Avantage na ka maguda. Maguda buka maguda ndenge ni. Maguda za kitoko moko. Oh, tanga classe. Na tanga na suka na 4e. 4e nini? 4e zimani. Osko 4 classe pour ani. Pona lela maguda. Maguda ndi 400 classe. Beti la biso 400 na ndenge ni. Mama bisa pekisanga mibali nga na boya na ngoyo. OK. Njete so etenga mbabongisa ngo soutien. Do tenga ma déjà kala depuis libuma mama. OK, lelo oyo so o sonja un jour pour bala. Na bala nga melelo nanti. O sonja ka o bala. So bali. Bana no pe ba ko bandumbe salonde. Esanga moi passe mais eza bien. Eza bien na ndenge ni. Vile ba mo ba poni ndenga pe mama ba na zaki. Telle mère telle fille. Na Bible na capote au pononi. Papa na pona capote. Tiga boy ko pona capote poni. Na pona po elela maguda. Pona ngwane sala poto zombo. Na butu mo bubu mana ba kombe de mbali. Ata 20. Bo sala no ndengini. Moko kochi moko bini. Bo entretenir nzoto na bino ndeni. Kande to sala kati. Avant to kota net bungami. OK. Après to coach na mobile. Obina avoke ikusaba cop na hotel ma bakuba ya bloni ya makasi. Na mela mbuma. Mbuma ni. Ramadan le sala ndeni. Et ça la biso bien et to pika bien. Expliquez non le sala non ndeni. Et ça la biso bien pour eloko na so million so zana mobile pour so chikambali zalati. Donc excita bino. Mais ça n'était pas la drogue. Et ça la drogue. Lelo koko sonja tato tika kinduma yo bandata osambela. Papa, lelo tenet aussi via malamu te. Boso mtu mwa bia meka ko aider yo potika kwa oyo ozana mwana mukie otika. Na tika na ngai. Otika osasio. Na tika. Mutazio ki ovana na ndako ne otika. Na tika. Bino bozabe mutazio ki ovana na ndako na yo bando bana mbali na ye. Te no bana mbali ni. So mbali ni ndata tenga na bimana ye. Mais ils ont inutile pour mutazwa. Azula oni so mbali na mekio ke batala so za mutu oyo bakope so confiance alors bimina monte ke bazoti. Conseil ni no pesa bana ndako ubali na baya na via kindumba. Baya to baya te. Baya kaka toza tozela bango. Baya. Oza sure. Naza sure baya. Ba class school na simekol ba ke beta maguda. Ko banda. Obai komo nani? Komo na
nanga Ritiana. Papa na maman baza en vie. Bazali. Oza congolaise to oza brazzavilloise. Naza brazzavilloise. Ah on a qui oza ka koteka. Te atwe na pont na biso me pe na Texas. Bona brazza kuna. Okimeli ni kuna. Na brazza to kimide ba boma ba refoulé ba kanila ba tatouage au kata suku persa. OK. Ya mama tika ngande ana kisasa. Ah nde oyo sa kindumba. Ah. Ngande o Kabola. Tendo Kabola. Est-ce que ça c'est examen sida? Non te. Mais obimana batu déjà sans préservatif. Bamsu to bimana préservatif, bamsu sans préservatif. Est-ce que ça la bila santé non? To kila do hôpital mais ne baloba na nena na sida ti. Nde moyo tikezate. Na elibino kali solo ya kosibana. Papa, mama elenge mwasi jeune fille azalo kwanga ya folinga osiba na makasi folinga ngo kosala teki ngai ngane na bona zananu te linga ko muni ko sibana ya ngonde sala bomo esala mwasa zala estu ba show bokoti daba ndako ya mabala bozonga tozonga na momu kesima nde tozalaki na mour scolaire nde ozalaki na papa na douche école et combien de fois bosibana obo sanki douche école baninga ba okota profite pas koya se soulager no kangi mutema papa siba ka te chakaka papa zo siba 30 secondes ya osiba na douche école na banzela mo matite ezana papa kota binga mina bona telemi déjà maman moyeza soute te papa to siba na ka a suezati bino boy ba hotel buzaka bana ba venir osiba na banzela lelo koti nda kwa libala sko bolingwana ya veni ko siba na bono siba na ba veni ba douche école pourquoi pour mino na ndako na libala parce que ndako ni ba mto konzo za yondo konza ndako kolo ndako yo mère à palais yonde mère à palais bandaka obota mwana moko mibale misato et comment papa so alinga sima omona te Natalia zawana omona te Keti zawana Keti nde nani Keti yaka okuta Keti yokutaka Keti to Keti akutaka na libala mama Keti akutaka na libala Keti nda akutaka na libala akutaka odela papa bosiba naka alors makamusu to kosela bana makamusu za kosela bana te ton papa déjà yaza na posa ton okiko suka na douche fo benga papa yako nika ngana mukongo na douche fo benga papa mukongo okonika ngoyo mote salté longa papa ndefa nika to papa ayo niko avant nika on entend domi supplément mai to papa niko bi sentiment sala moi dikiana papa télé papa bi mos na ngazali papa ton lika telemi eluke ke wapi na liduso mwasi ton ogunza monde za ogunza mbona douche osokolati ekodi likate koti na kata libolo no premier ko bandi na douche ta musu na ndako banga Ketia mbona douche Ketia parla ndo na douche bomiki bo se pelisa ngate journaliste na bino foko sibana na chambre Ketia la na salon yo la na chambre na papa bon mouvement nga kutunde na boyata na salon ta raiso vandi mobile nanga na mobile nanga o papa mama yo yo kutana libalati okutana na mbana dato sibana makasi nga mokulu ndo mona na journaliste mungala mama na sibana makasi na mbana usaba jeté ozango pratique eza théorie na pesa na pratique na so ko pratique to yepa na peso pratique na l'action de ba sala ba si bana nombal to musubini bo comprendre te boye balikambo si bana nombal te ezani non oza posa ba papa liara ale la roli banda soso mayele aliara pembeni ya ndako luka baninga babake akanga mbele na kisi te monde azana yakanga mbele na kisi te libolonde papa ko kasuko bimate papa kuma kwa ke musala auta no mwasi nanga auta no mwasi ne kwa ke musala auta no mwasi na papa na moni ko kete ya longola ta moko poke